Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ndenge tozali kozwa tango nyonso tu basango pona kopesa bino bandeko babolingo pe tozali ko remercier ba auditeur oyo bazali kopesa biso tango nyonso ba nouvelle po ete tokokaka kopanza sango pona ekoka ko faire réveiller ba diaspora congolaise oyo bazali nanu na pongi bazali na kati na kolala. Bandeko kaka na makambo toutaki kolakisa ya ndenge nini ba voyou oyo ya Afrique du Sud oyo bautaki kolobela biso liboso ya ba caméra pona koloba ete bakangi bilete de vote oyo esalaki basalaki fraude na bato ya CENI a partir ya Afrique du Sud. Mais nzoka nde ezalaki ba makambo ya lokuta bino moko bouti komona ndenge nini radio Zoomelmail efungolelaki bino vérité. Nzoka nde tango tosalaki émission oyo bandeko mosusu pe batikalaki indifférente. Ndeko moko asilaki kobenga biso pe atikaki message. Alobi ndenge nini ba makambo oyo bato oyo bauti koloba ezali nyonso tu ya lokuta po ete ye avandaki bongo pe na Afrique du Sud. Ayebi ba makambo wana ndenge elekaka meme esika soi-disant pasteur oyo azali koloba ete tango akendeki na aéroport akomi na esika na tango azo filmer tango ba remarquer balandi ye akimi balobi ezalaki makambo ya lokuta po ete balobi ete na aéroport wana kote ya cargo esika babiloko nyonso to ekendeke Congo ezali moto nyonso to akotaka po ete bakongole pe basalaka wana moto nyonso to akotaka ndenge alingi. Donc ezali teke ndenge alobi wana ke ba policier balandi ye babiloko moka bongo ezalaki kaka ba makambo ya lokuta. Donc ezali babiloko oyo bango bazali koluka na bango nde mbongo epai ya bana ya poto balukaka ba information ya ndenge ya lokuta pona kolengisa ba combattant awa bambongo batindelaka bango. Mendeko bino moko bomoni ete na mokili fo ozala kaka bolole ozala pe zoba po ete ondimaka bato basakanaka na bino boye lokola babengi bango ba combattant yango nomoni ete meme bambongo na bango bazali nango na bandaku ezokende pe kaka na badepense ya ndenge ya kikombattant. Parce que ba makambo yo ndenge ezali komonisa maboye ifo zala kaka zoba po banda kokwa na bato ya boye ndeko ebele tozali koyebisa bino bakotikala bampiaka awa na poto pona ba makambo yo omoni ndenge balobaki o ba musicien depuis babandaka koya ba musicien nde moto basilisaka biso mbongo ba musicien nde soki to ba musicien baza koya bambongo na bandako evandaka te toza kopesa bango mais lolenge moko pe bango baye ko comprendre sikoyo ke bino ba diaspora bozali faible kote na bayeli bino kaka na système ya idéologie na ndenge ke baza koyebisa bino siko ba histoire ya lokuta ya Congo mais histoire yango tango bazali kobeta eza kosuka kaka wana te bazali pe koluka moyen ndenge nini bazali kobenda bino bambongo. Donc koloba ete malgré bolobi na bato ete ba musicien bayaka te mais bino moko bozali na stratégie ndenge nini bozali kobenda pe ba ninga na bino wana kaka bambongo. Donc koloba ete ezala musicien ye te bino nyonso tu bozali na bino kaka bamiyibi.
donc bozali kolinga komona te esika nini congolais aza na mwa mbongo na ye ya bombi soki bino bosi boyebi ete congolais aza na mbongo il faut bokende koluka histoire ya lokuta surtout mikolo oyo bato nyonso tu bakomi kaka ete po alia bakom bata mbongo il faut aya kaka na lisolo ya Joseph Kabila ya lokuta. Oh Joseph Kabila salaki boye, oh Joseph Kabila lobaki boye, oh boye ba makambo kaka ya lokuta. Mais bazali koyeba te kaka bango moko nde bazali kotikala nde bato ya pasi. Yango no moni ete soki ba dépenser après mbongo esili bango bakomi lisusu ba méchant ya kosakana te. Pe koya liboso ya ba caméra koloba mais il fallait bozala mayele bato bino bozali kopesa bango bambongo, bozali kongindisa bango. Botala Tshisekedi bosalelaki ba cotisation. Ba cotisation ebele botala kaka ba cotisation ba mbongo bosalela ye. Mais lelo Tshisekedi avion ezongi Tshisekedi azali lisusu na mbongo ya campagne te. E bongo ba mbongo ebele obo pesaka. Ba mbongo ngo kenda wapi? Pona kolakisa ete na Tshisekedi pe aza kolela bino me boza ko comprendre te. Yanga na ngai na lobaka yango bandeko. Naza ko yebisa bino mama Rosalie naza ko kosa te. Naza ko yebisa bino ya solo mokolo oyo premier tour Tshisekedi yake balobi mbongo ebungi bato ya IDPS bayibi mbongo banini babi ya to boma moto to loba yango lisusu te ngai na mona kondire Tshisekedi moto asalaka bango je ye moko adokolaka mbongo wana asalaka bango je donc ndenge ezali wana ye moko kaka ye kobimisa kaka mpepa bayibi mbongo balongo moko bongo nzoka nde ye moko mutadokoli yango. Yanga tolobi ete bakokamba Kongo ndenge nini na balokuta ya boye. Bisika nyonso tu bazali koleka kaka lokuta na lokuta. Ezali pasi mingi mpe mawa. Bandeko babolingo tokotika sikoyo moma bolanda message ya ndeko congolais oyo apesaki pona soi-disant Bishop Élysée oyo biso tobengaka Levier Kisimbi na oyo mosusu nani oyo soki soi-disant pasteur oyo baza kobenga Pascal Lokuta mosusu ye wana bolanda ndenge nini ba tiki bango bolumbu na moto oyo ayebi Afrique du Sud malamo pe ayebi ete makambo balobaki ezali Lokuta apesi témoignage na ye bolanda yango ebongo simande tozongela na masolo na biso. Papa Botamba tiela biso message ya ndeko s'il vous plaît. Alors Papa Roger nazobenga bino pona informer bino garçon na Afrique du Sud akosi vraiment makasi pour place na Afrique du Sud na aéroport place entrepôt ya cargo ezalaka eza nango polele mutu nyonso akoki kokota na gate wana soki oza na biloko na yo euti Kinshasa oza na droit ya kokota na entrepôt ya départ na ya arrivée ezalaka entrepôt moko na Afrique du Sud na Djobour okokota na yo facilement okoki mpe kofilme mutu moko te akokimisa yo eza lokuta donc pasteur oyo na pasteur wana mingi tozomona neti bazomona bana poto baza bazoba batindelaka bango bambongo eza lokuta biso mpe tovanda na Afrique du Sud toyebi ndenge ezali eza facile mpo okota place bazocharge biloko ekende Kinshasa basakana na bana poto te donc bakombata déjà batravaille bayebi ke bazolinga toutefois des autres belinga na Kinshasa me bakoki te eza lokuta mutu nyonso aza na droit ya kokota place batindaka biloko na Afrique du Sud place de départ ya bato bavoyageaka eza kote mosusu place ya cargo eza kote mosusu batika kokosa etinga cargo bakongole mutu batravaillaka wana na cargo ya bavion eutaka kasa mingi na Swissport na Afrique du Sud toyebi de bato oyo nyonso bavanda na Djobour oyo bavandaka na poto oyo bavanda kozwa biloko na tal ou bien CAA ou bien bavion nyonso congolais oyo bande oya kuna bao bando tinda biloko bakendaka okokota kuna soko oza na biloko batindelo na Kinshasa okosala déclaration na yo kuna okomona biloko oyo ya bato bazoya komatisa biloko ozokende Congo na avion nyonso oyo ebimaka Afrique du Sud oyo ezobima ya cargo il faut eleka kuna biloko bokitisi ekoti wana nsima ekoti na aéroport ekei eza lokuta balingi basakana na bato poto bato batindela bango bambongo oyo botindela biso mbongo bokende soki nini eza lokuta vraiment eza regret kaka congolais azolinga Congo ekende liboso te donc vraiment yango wana nalinga naloba merci ciao bandeko babo
bolingo bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka ndenge nini ndeko asili ko témoigner yangana tozali koloba ba peuple congolais ba diaspora congolaise tozali ko senga na bino kokanisa te ke tango bino bolobaka ete lit bozali kokanisa ete bino nde boleki bato nyonso tu na bolingo ya Congo te biso ba oyo nyonso pe tozali na mawa to na bolingo ya Congo po ete biso to vivre ndenge nini mboka na biso ebebi panda bambula na bambula 32 ans oyo elekeli biso na kati ya Congo toyebi ba réalité alors bino batu bobima Congo depuis kala oyo boye depuis kala boumela awa botika kokanisa ete bino nde bozali bato oyo bolingi Congo mingi koleka biso po biso nde moto tokoki koyebisa bino ba souffrance nini tomona na kati ya Congo ba makambo nini to viva na epoke ya Mobutu bino bokoki ko apprendre biso rien po bato mingi bazali kosala makelele bazalaki kaka bana ya oyo bazalaki kovanda mingi ya na poto bayebaki pasi ya Congo te yango na omoni lelo bango nde bakomi kosangisa bato mpona koyebisa bango Congo mboka na biso boyeboye mais bino moko bouti komona ete bazali kolia bino bambongo tala sikoyo ndenge nini bato yango bazali bakomi kokosa pe koluka kobenda bino bambongo ndenge azali wana makambo tozosala ezosenga bambongo ebele ifo tosalaka bo omoni baza na ba stratégie baye comprendre ete faiblesse ezali déjà epai ya ba combattant pona kolia bango bambongo il faut kobeta kaka ba masolo ya lokuta ya Kabila mais boyebaka ete un jour bato bino boza kopesa bango bambongo bokomona pe mokolo bakotelemisa bandaku lokola ba musicien nde mokolo wana bokolela bokosimba mitu eza stratégie ezala ba Roger Lumbala ezala ba membre ya IDPS bato nyonso tu bayebi ete lokola Tshisekedi ya kozwa na ete baza kosala nde siko commerce epai na bino mais bayebaka ete bana ya poto mosusu pe bakombata mosusu pe mitu esi elauki balobi ete Tshisekedi asa prometaki bango victoire soki victoire ezata zongia na poto en tout cas bakosasa ba biro nyonso tu ya IDPS pe bakoatake ba membre nyonso ya IDPS pe bakomona ete bazalaki kosala bango nde escroquerie bambongo na bango balobi bakobimisa yango po balobi ete bango bakoki kovanda lisusu 5 ans boye te po ete bosi bopesi bango ba confiance do ba espoir oyo bango batiaka na mitema te kokamwa bandeko Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Ba peuple congolais kaka ndenge tozali koyebisa na bino ete ezali pasi mingi pe mawa komona bato bazali koloba ete bango nde bakokambela biso Congo ya lobi bango nde bazali koya po bapesa espoir na bato mitema esi ekufi na pasi na kati na Congo nde balobi ete bango nde bakomemela bango solution mais botala kaka bango moko nanu na libanda ya mboka awa solution yango meme na ba diaspora o bazali koloba ezali komona na te po ete lokuta eleki kati na bango soki kutu bato oyo bakomi na Congo te balokuta ya boye ebongo na kati ya Congo balokuta yango ekozala ndenge nini oyo bomona ete bato bapesi bino ba espoir ale bopesi bango confiance bokomi na Congo boye ale bopesala makambo bolobaki ekomi yo bomoni Kabila tala tango azalaki wana Kabila asalaki boye asaki bakomi kokosa dans l'entretemps bango moko baza koyiba wana baza koyela bino kaka ba explication yangana tolobi ete vaut mieux to continuer na Joseph Kabila sisabidimbu po ete bino bozali bato oyo bozali na lokuta ya mingi lokuta na bino se bandeli meme wana 8000 km e bongo soki tokomi na Congo mais kozala somo yangana tozali kosenga na ba diaspora congolaise e bongi malamu ete moto nyonso motu na esala ndeko tozali koloba yango Congo po ebonga yo ndengo za na poto awa okoki pe ko apprendre ya mingi po soko ke na Congo opesi meme 1 plus meme 2 plus meme 3 plus ezali kaka esengo po ete oyaki na poto ozwi quelque chose jusqu'à présent bato belé bazana na esprit kaka ya Château Rouge cerveau na bango ezaka na ba esprit ya Château Rouge ou bien na matonge na Bruxelles. Donc bazali kaka na mutu mobimbo komona akeya lali na buto za kolota kaka Château Rouge soka lamuki na tongo yewana na Château Rouge avant de na banda tongo tipo quoi kaka ba masolo ezangati na pokwa pe koki azongi na ndaku donc te kufeli kaka boye
yango na besoin komona ete bato mingi lelo basutuki mandefu ya pembe boti bakomi kokende na age ya bopaka bazwi siko okanda wana batie yango siko na makambo ya Congo alors que bazalaki na temps nyonso ya se battre fort po ete lelo oyo bango mpe bazala baresponsable na kati ya Congo bango bakomi kokanisa ete ana il faut tozwa kaka Congo na biso na bandeko bino moko kutu botala ndenge bozali na poto boyokani kutu ya malonge eza te. Rex Kazadi ye wana bolobaki o compatriote Rex Kazadi ye akutana na Sarkozy mobali ya solo bakoki kokanga ete lelo bakangi Rex Kazadi ekomi po ete bosunga ye kozwela même avocat ekomi ba problème ba mbongo ya likukuma ekomi fo mwana mwasi oyo Louise atambolaka na kaye na Château Rouge oyo balukelaka ye ba mbongo ya mabonza bandeko yangana tozo yebisa ba Congolais ndeko yo moto ozali kolanda ki kombata oyo ngulu mokolo problème ekozwa yo nani akolandela yo tala kutu Rex Kazadi bandeko basi bapesi kombo kuna na prison Marie Paulina bandeko balobi aza kolamba somo et puis mobali na ye chef ba prisonnier akende kokuta kuna yende asa koti libala kuna balobi somo balobi somo Rex Kazadi pona kolamba somo yangana tozoyebisa bino awa Rex Kazadi aza ko crever sikoyo aza ko crever na nani na prison azali ye moko wa aza ko kemba ye moko wa bomoni ndenge Louise alobaki tango na moni Rex Kazadi bokanisa taza esika esengo nalingaki na lela me nalobi na kolela te meme Rex Kazadi aleli bomoni pona koyebisa bino ndeko tika kolanda makambo na loyenge po ete mukolo eko shikote kozwa yo ma yebaka ete soki kuto ozali kaka mutu moko ya bongo malanda ngombe nani akolandela yo nde place koyeba vrai face ya bakombata soki kutu basala ba makambo wana na mwasi ya matungulu oyo bapesa mobali na ye titre ya ki ye héros mais basundola ye tango azwi ba problème Rex Kazadi oyo yeyo balobaki ete akutana na Sarkozy boye bato nyonso bazalaki kopesa ye respect po nini oyo azali intouchable akutana na Sarkozy mais lelo tango bafieti ye wati kombata pembeni ya Rex Kazadi bango nyonso tu coin ekomi po bapesa mbongo il faut ete bakomunike lekaka bandeko keba okomi sambwisa un jour ekozala batio na prison boye okomona komi kolinga tango su famille bayeba te mais famille bakoyeba tango bakobanda kotambusaka ye encore makambo ya poto tango baza kotambusaka ye bopesa mbongo mpona kingani kuna na prison tala boye tala lelo Rex Kazadi bakomi kosengela ye mbongo ya cotisation ndire mutu asa kufi nzoka aza nanu na bomoi balobi chef ya prison asepeli na ndenge ya kosakana te balobi soko avandi kaka na poko kaka Marie Paulina okaka tonton azobenga mobali dani chef ya prison ngo tonton okaka Marie Paulina tonton na lingi kolia eloko boyoka Rex Kazadi akoti na cuisine aza kosala banini balobi kuta lingaka Rex Kazadi alata pantalon talata nini te apesa ye mwa jupe moko boye ya mokuse oyo babengaka neti la bionda nde yango wana Rex Kazadi alataka somo yango na tozali koyebisa bino bandeko bozala mayele bokeba loyenge eleka te tala omoni ndenge nzambe aza koconfondre bino ces derniers temps makambo nyonso boza kosala eza kosimba te ezala oyo Tshisekedi aza kosala eza kosimba te bandeko ti baye kozwa avion ya bandeko olobaki avion na ngai Tshisekedi misu makasi ndoki te Tshisekedi ndenge bandeko oloba ete bandeko azoyebisa ete bapeuple congolais nazali koyebisa bino ete kala te naza kokita na Kinshasa na avion na ngai olia loba take avion baluelenga no avion na ngai tala lelo avion ezongi Afrique du Sud bandeko kokamwa oyo eza bambata ya misu tala nzambe aza kolakisa biso basine oyo baza bato kokamba kombo bakambela biso Kongo te tokozonga lisusu na kati na pasi bilembo esi emonani tala balokuta bazali na yango baza kokosa neti bana mike tala lelo Tshisekedi ti na niveau asuki omoni balokuta na bino ntango bokosaka toyebisaka bino ezalaka na badate d'inspiration mais boyebaka te bino ntango bokosi bosepeli tobubi bango bayebi eloko te tobubi bango boza koseka mais bobosani ete ntango bokosi na kati ya lokuta na date ya inspiration ezali yango nomoni ete ntango date inspiration eyaka ntango vérité na biso eyaka soki tobwaki vérité
boyebi ke lokuta na bino wana ekoti mai wana nde ezali mokolo ya date ya expiration na yango yango na tozali koyebisa bino bandeko babolingo bosala keba tala Rex Kazadi ndenge aza komoisir na prison bandeko Pour ete bateau bazali mal organisé bazalaka même na avocat lelo comme ete Louis Oza kotambola na Château Rouge na kaye bosala cotisation pour ete ndenge zali na Rex Kazadi to zola avocat donc bino tant bokende ko sala ba bêtise boye bakate il faut bozala na ba avocat badeko babolingo nazali ko ebisa na bino ete soki otali makambo bato basalaka munoko kaka makelele me yango na tolobi ete ndeko tika kolanda bato loyenge kosa yo te po mukolo bakofieta yo ma okoti prison babosani yo soki kutu yo sala kombo te na kati ya bakomba to sala kombo te ndeko babosani yo omoni kutu na yebisa bino eloko moko po bato mingi bazwa kotia yango kate omoni ke Rex Kazadi bakangaki ye na mwana mobali moko po kombo na yende na yebi yango te mais omoni so bazolobela mingi kombo ya Rex Kazadi po nini Rex Kazadi asala kombo mais omoni mwana mobali wana bazolobela penza mingi te ye asala kombo te soko oki kaka bazolobela kaka mingi Rex Kazadi omoni mwana mobali wana asala kombo te yango na omoni ete baza kolobela ete lokola Rex Kazadi bayebaki ete azalaki pembeni ya Sarkozy aliaki fufu na Sarkozy bakabolaki Thompson na Sarkozy bakatanaki kwanga na Sarkozy nde eloko bazo kolobela sikoyo Rex Kazadi po bayebi ete ye azalaki pembeni ya Sarkozy pe bakanisaki ete aza intouchable mais sikoyo bandeko oyo bakangaki na Rex Kazadi oza pe na prison ozoka bazo lobela ye epesa bino leçon ndeko landaka kaka ngulungulu ba élection yango ete mukolo tango Joseph Kabila azoleka kaka le Rex azoleka numéro 3 ma ndeko yebaka ete histoire ya kikombata na Congo na poto ezwi nango face mosusu ezwi à lire mosusu yo moto koya ngulungulu ngai bo yebaka ete okozala na okozwa frappe na yo pombalo yo penza le Rex akotikela bino lisusu tante bozela kaka ba élection leka bokoyeba sikoyo ke mboka Congo ezali pe mboka o ezali na mibeko ezali pe mibeko ya o bakoko zwa na Congo ekoki pe ko frapper même à 8000 km. Joseph Kabila Kabange il faut boye baita zali président na bino botika babozo bo bozali kosala boyeki na poto po boluka vi bo bandeko bo kimakala même na tangu ya Mobutu lelo kokima na bino na boye ko pakola yango epai ya Joseph Kabila tango bokima tango soki lelo balobi babimisa bangunda na bino okomona kaka Mobutu alingaki asalanga bogarde di corps moko ya Mobutu alandi nga mbangu alingi achanga bayonete siko bato bazalaki pembeni babiki bakimi singa yango na komeli bino ndenge ezali yo na Ngwanda alingaki abomanga wana bana basi msusu bakombata Ngwanda alingaki abomanga bakangaki nga na prison aviolenga na kati ya prison banini bamakambu ndenge na ndenge obokosa lelo Ngwanda ana ye pembeni na bino papa Ngwanda bino bozoko loba Ngwanda ba yo bitala po kaka bangunda ngo ezali makambo neti ba kindoki soki lelo baloba bimisa bangunda ya bato ebele Ngwanda vande bacha bangunda ya bato wana na banzi ete na banzi na bino bokutanga lisusu kombo ya Ngwanda wana te mais lelo komi papa Ngwanda lobaki ba papa na bino ya mikolo ya suka yango na tolobi ete bandeko babolingo Joseph Kabila azali président obiso to kondima azana du sérieux katinaye akosaka peuple te soka lobi likambo ife salama soka moni akokokate ayebisi peuple te to na kokokate likambo mais totala nanu soki nzambe asungi to kosala boy voilà un vrai président Joseph Kabila yewana azali neti te ndenge bata deuxième république bazalaki bakoye kaka pona posa kaka ya kokosa nye bomba na sopa ayebi ki akosala na ye makambo ngote mazoloba pe na sopa na silisa olukaka makambo ba makambo kaka ya lokuta botiki peuple na déception ebele lelo bakoti na se ya mabele pe bozoko yoka ta sonité bomi Congo pendant 32 ans boza koya pe pona koloba ete Congo na biso po ebonga il faut to sala boye tozali na ba diamant tozali na ba or naza kotala batongo na lobitala ba miyibi oyo ba escroc bovandi na Congo kuna bambule ebele bino bato bo utilisaki kutu ba richesse wana ba guerre ezalaki te
bosakani nango bosali eloko te lelo bokomi koya Congo na biso ezali na ba or na ba diamant bana bakoki kofutaka kelasi te bana bakoki bato bakoki kofutaka régie des eaux te bato bakoki kofutaka snel te bato bakoki kofutaka te mais bino bosali 32 ans bofutisaki bato bambongo wana nyonso tu babiloko wana nyonso mpona nini peuple congolais bofungula miso po bomona esika nini bato bazali ba menteur bato ya lokuta bazali bato ya kolanda te na tango yo na kosenga na mama Rosalie kamata maloba po ete bato yo tosi tolobi pe mingi bazali bato moko ya lokuta bazali bato ya kolanda te mama Rosalie na pesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka ndenge nini lokuta ya bato oyo ezali ndenge pe bautaki kosala ba scénario na bango pona koloba makambo ya ba Afrique du Sud nzoka nde ezalaki lokuta na aéroport wana boyoki ndeko ndenge uti ko expliquer kuna ezali na yango vers pona moto nyonso kokoki kokende esika ba biloko oyo bapesaka na ba dépôt ya ba cargo esika ba avion ya cargo eyaka pona kozwa ba biloko donc ba congolais balobi ete ba congolais mosusu bakotaka kuna pe okoki kokende pe kuna soki ntango mosusu batindeli eloko oke kozwa kuna donc ndeko wana soki pasteur oyo soi-disant pasteur oyo ya lokuta ya Afrique du Sud ndenge azali wana ye pasteur wana jamais police elandaki ye ndenge alobi akotaki na caméra na ye pepele pe ya filmer yango calmement mais jamais ndenge ezali wana ke balandaki donc pona koloba malamu na ye komona soki ndeko o ndenge alobi ete bakongolais mosusu basalaka na aéroport je suis sûr tango bakongolais na bamoni balo ya ba nini ya ba bulletin de vote eza kokende Congo babengi déjà bandeko na bango na téléphone babi boya na aéroport po ete ba pake moko ezali ya kala te ezokende Congo ya ba bulletin de vote nde ye azwaki motuka kimi mbango akeye afilme yango pe abimisi me oyo bulletin de vote wana oyo ebimaki bandeko liboso nakanisaki ete bakokaki kozwa yango na imprimerie me namoni ete eza na imprimerie te je suis sûr bacongolais oyo basalaka na aéroport bango nde moto basalaki bamanevre bakamati baluki moye moko babuki babendi babie wana pe bapesi na bato wana po ete bakende nango donc tanga bacongolais oyo bazali na aéroport bango nde moto basalaki bamanevre wana mpona kobimisa bie wana dane babilete de vote wana pona kopesa bango na mayuya yango na ete ebongi malamu Afrique du Sud alandela bacongolais oyo bazali kosala na aéroport po ete biso tokanisaki ete basud africain nde moto basalaka me lokola ezali bacongolais ezali nde bacongolais nde moto basalaki bamanevre babendi babiloko wana yango na ete ebongi malamu Pasteur Ngoyi Mulunda atelemela likambo oyo pardon ezala te po ete oyo ezali neti batrahir mboka na biso na makambo oyo bazali kosala ya kikulu na bake kokotisa yango na niveau oyo bakokaki kokotisa te bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango na bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.